Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. Doucement, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Bien-aimé que j'aime aussi. Toyo Karapé Banzem n'est par-ci par-là, c'est un bien-aimé. Mais n'a pas si conseil moko na basala nzambe bibele ka yete. Basala nzambe bibele o babalite. Oza na mbon, oza na mutuka. Oza pe oyebani pe. Na tunaka esalaka nini o esalaka bobala te. Yango likambo ngo esalaka nini? Nyongwango oyo bino bokoka kofuta te. Boya tala chez biso TV awa to benga ba mère na biso balandaka biso awa basunga bino to futa ta nyongo. Yango ezalaka nini papa? Dans les mariages, il y a 3 alliances où ça na mariage. La première alliance est la alliance coutumier. Deuxième alliance est la alliance civile. Troisième alliance est la alliance du sexe. 3 alliances. Sexe to ya religieuse. Sexe penza. Il y a 3 alliances. Pour moi si à ça la alliance na mobile la partie à sexe. Tant que yo ça l'alliance na mobile la partie à sexe, ba ennemi o ya moi si ba komi ya mobali ba komi ya moi si. Tant to balaka moi si to balaka na ba esprit ya famille na ye. Tant yo bali moi si obali na ba démon sur famille, obali na ba kibisimbi nyo sur famille. Et puis moi si pe tant abali mobali abalaka pe na bisimbi nyo sur mobali. Vice versa. Yango mona mibali misusu moni abali moi si abali bisimbi nyo za famille moi si abano simba mbongo so bisimbi wana eza bisimbi mo pauvreté obali ba komi na pauvreté o banana bala moi si makambe simba kate oui parce que obali besprit nyo za la kata moi si na Israël bande ko ba futa avion ba ke na Israël moi si na Israël soka bali bala tchaka alliance ya wate obi ko to bala tchaka ye l'index na musapio pona nini. Pourquoi l'index? Parce que l'index est géré par l'eau. Oh, l'eau c'est la paix. So balati si moi si alliance o a na musapio. Kimia. Bozala ne bien ata mobile so la bozala bien. Mais so ki kaka balati mobile a moi ça la si moi si o banda na bala ye. Moi si on a fiançailles azaka boyote. Tout ça ga beto beti 3 ans na fiançailles. Banda kaka na bala na tchena ndaku na ngai. Marie-Jeanne a changé. Marie-Jeanne lelo abwa kinga biloko libanda abengani nga pesi nga 100 mètres moi si on a moneli pasi na bengisi depuis Afrika ye awa bandaka na lache lo pété. Pourquoi? Parce que osangisi moto plus moto et pesi moto yango monaka mobali ka mokolo kaka ba lache alliance akomi mo bulu. Pourquoi? Parce que boye baka signification oté parce que bato ba instaurer lokoyo basa bato a loge. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Bozali belé boko télémission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Merci na fidélité, merci na confiance. Bosala rabiso chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup à nos sponsors. Maman Siaramboyo, Maman Daniela Ikombolo, Prophète Ezekiel Bishima, Prophète Tia. Merci beaucoup pour la confiance. Bosali biso beaucoup sponsorisé chaîne Oyo chez Bissou Télévision. Merci beaucoup à mon réalisateur Enoch Mata. Merci na assistance Denis Mustafa. Le biyende aussi ma prise de vue. Kotoyo Enoch Luka la réalisation, prise de vue, montage. Bien assisté par Jonathan Moukadi. Merci beaucoup pour la mosala qui toko boko sana chez Bissou Télévision. Maboko mingi pe longonya.
Bandeko balandi lelo yo na memeli bino sango nini. Tokolobela 3 sujets na émission à lelo. Tokolobela actualité oyo ekobeta susu na kombo ya Moïse Mbiye na ex femme na ye ndenge alobi pasteur Moïse Mbiye azana nous délivrer té. Tokolobela ngo à travers cette émission d'aujourd'hui. Tokolobela makambo ya alliance bomoni alliance on a lati na mosapenanga. Ba misusu to sali ba enquête na biso balobi alliance oyo eza satanique. Alliance oyo soko lati yango mona mibali mingi soki babali bakoma mobulu. Ni on est tout là tanga mulimu mabe na mosapi. Wana selon source ya information tozwaki pona alliance oyo. Bongo tokosukisa na 3e sujet na biso dali bongo ba pomme de main. À l'époque, on se rappelle na maman Bikoudi banaki sozu liboko atali à définir maïnios oyo et kokomela yo topé oyo ileka à travers ba pomme de main. Ils ont la signification. Bozo bakiti bovanda na le baraboso mwangu ba mwama ya pio parce que émission zelengi. Ce qu'on raté émission na ebité. Kasi tozali na bongo na prophète Ézéchiel, c'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler au courant de cette émission. Ceux qui montrent la connaissance est belé sengeli ko épuiser connaissance wana et aussi la peu karaté. Na yango lelo to yesu to épuiser connaissance mondambo pene ya moto nzambe prophète Ézéchiel. Moto nzambe na pesio mbote. Oui, mbote papa chic, mbote libota mobimba, Bolanda biso. Meilleur V. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Nabalanda biso moto nzambe. Prière ce qui est allé avant Yamboto démarrer na ba sujet na biso ya lelo. To sambeli Zambe to zabilo ko pamba liboso na yo mais aussi au pesi biso ngolu au pesi biso vie lelo to lamuki ebele ba kufi. Seigneur Jésus-Christ tolingi ozala na contrôle ya émission oyo. To BBC nguyanyo sur Satana o alingaka te bana no ba épuiser connaissance parce que connaissance c'est sa révélation. To BBC yango na kombo ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Présence na yo la tabiso protéger biso to sambeli bongo. Amen. Amen. Nabandi cette émission va être imprégnée par le Saint-Esprit. Nous allons assister biso au courant de cette émission. Maintenant, on dit que bongo na sujet ya ba alliance parce que zali bongo sujet ba ito bala na yango sujet ya liboso moto na nzambe to moni lelo ya alliance oyo soki mutu na balité na lobité que non mutu nyonso abala ka mobulu mais à 100% à plus de 70% vraiment mobulu ibanda. Qu'est-ce qui fait que mutu so ala alliance oyo et créer au lieu et créer bonheur et comme sozo ba problème. Merci beaucoup papa. Bible zoloba, mon peuple périt faute de connaissance. Bible lobite que mon peuple périt faute de prière. Soit mon peuple périt faute de rabababa, shindababa, chokobobo, nenge batu baloba kaponga na loba ngote. Bible lobite que mon peuple périt faute de connaissance. Or la connaissance c'est quoi? La connaissance c'est une révélation. Lelo oyo biso tozo sala ba makambo ba erreur na vie. C'est parce que tu considères à Jésus. Pour Jésus-Christ a révélé biso réellement soubassement, il y a attitude au biso tout ça na mokili. Na oya biso papa chic monde est corrompu. Yango to senga na peuple de Dieu bazala ne moniselo pour baye ba makambo. D'abord bato senga baye beloko moko loboko ezali moko ya ba porte ya molimo loboko. Conseil pe na kopesa na bandeko ba Holanda biso. Ozana faire na oya bien. Que lobby na tongo ozwambongo eloko moya songolo pakale eko tambola lobby mukolo wana ko bana déjà tongo na yango tango ozobima kopesa mutu mbote na loboko na yo te tango ozobima kopesa mutu mbote na loboko na yo te ezala batu mususu ba bebisa ba bénédiction na bango parce que bazanga koyeba azana kopa bien. Dès que alamuki na tonga zobima kutani na ba famille moi bandeko moi nini bambote pamba na maboko automatiquement dès que pesi mutu mbote suso pesi mutu azali na misu minei ana posa yiba yo makambo e kosalemela na vino ya malamu. À partir ya mbote il peut être en contact avec ton étoile à voler pe ba bénédiction parce que étoile ya mutu ezaka protéger ne lo mabenga aura eza lokola cadena o ekanga étoile ya mutu mbote ekoki ko bomba ekoki pe ko bebisa vie na yo.
Nakata loboko, tozalaka na 5 doigts. Oh, le 5 doigts ezali les boutons de 5 éléments. Les 5 doigts ezali les boutons de 5 éléments. Oyo nakata nakati na vie ya mutu. Parce que nakati ya mutu azalaka na 5 sens. Wala na lobela ki na bemisho utaye koleka. Biso na école batangisa biso si les 5 doigts. Oyo babenga yango le pouce, oyo babenga yango l'index, oyo babenga yango le majeur, oyo babenga yango l'annulaire, oyo babenga yango l'auriculaire. Pour totangi pe kala, c'est ça? Totanga pe kala mo ba classe yango, tozongo na première primaire. Et loko batangisa biso wana c'est significatif. Oh lelo batu ba yebi signification na ngote. Na lobela ki ne mission ti koleka. Attention na maboko. Tosi d'abord exemple. Et loko ane sala makaleo na ba vie ya batu. Mbwa azo chier. Batu bazalaka na attitude soki mbwa azo sala ngo bakanga misapi boy. So kangi musapi boy. Automatiquement mbwa bisika azali akosala salité na ebiente. Parce que kokanga misapi boye et koloba ozo kangaye. Moi ça la salité bato ba landanga ba ebisinyo. To fongoli. Na kata misapi na lobela ki si système ya boye. Voilà na expliquer ki yango. Boye ça si na victoire, c'est la même chose avec ça, si na victoire, mais ce qui au sangisi mi balé, tu es en train d'adorer Satan. Ozo pesa Satan gloire. Bandeko basalaka nini sini aussi na victoire opesi Satan gloire. Soki nzamba saleli o grâce salaka aboui. Bio kangisi maboko ozokumisa nzambe si na victoire. Na lobela sire kolobela mwana kocha mwana musapi boyete si na condamnation. Boye bachaka musapi a un esprit. So moni maladi na nzota mwana chaka musapi yo maladi na mwana oyo te. Yo corona na mwana oyo te. Wana omona esprit wana ekoyoka yo. Mwana so aza teti ko larse musapi boyete ko cha boyete parce que modiri ya comme de plus en plus teti. Salaka système au saliboy. So sala be ozo dégager lumière na kata via mwana wana kotika mabe wana zo sala sorte mubulu wana ako respecter yo parents. Siko basini nyonso wana eza na ba signification na yango. Alors na kata misapi nyonso oyo ezalaka na ba pouvoir. Neti oyo le pouce oyo eza na pouvoir. Omoni soki le pouce. Eza boyeti. Soki ozu yango gumbi yango. Okotisi yango a okangi boyi. Même soko telemi devant Kache, devant nganga kisi ndenge nini, o mizilima o nani, o telemi, o lobina, o kangi kaka boye, au nom puissant de Jésus-Christ. Na yebiso ke ata sali ba incantation ndenge nini, ata le ba beto kake sur place, ndengo kangi maboko no boche po eloko boye. O kangi kisi na ye nyonso de A à Z. So kisi na ye kendaka tina ba 20e niveau. 40e niveau, 30e niveau. Soko salika ka boy. O kangiye mbala moko. Donc, musapi oyo ezalaka musapi moko ya blocage, ko bloquer toute force et puis tout pouvoir. Musapi oyo. Mais batbaye bakangote. Ce qu'on a dit, ce qu'on a expliqué, parce que je n'ai pas là pour expliquer bah pouvoir à misapi. Mais ton expliquer pourquoi bachak alliance awa. D'abord, on a une tout na bandeko. Système ya kocha alliance et uta wapi. Parce que na kata Bible, il n'y a aucun passage biblique oyo balatisa muto alliance. Isaac tango kene ko bala mwasi na ye Rebecca. Tango kene ko bala mwasi na bazaki na Eliezer. Tango ba ke kutana na mwasi. Tango ba pesa ki mbongo na bango ya fiançailles. Po ba yebe na famille. Et l'on ne salamaki. Isaac azwaki ba bracelet balataki Rebecca. Pourquoi balataki? Parce que ezalaki signe que aza déjà engagé. Ezalaki alliance ya musapité. Na lingi kolobake na telemeli alliance ya musapité. Eza système oyo batu ba historien na kati na biso. Mais système wana ezali tellement significatif o lelo ezali cause ya ba divorce belé, cause ya ba dégâts belé, batu belé bandi makate pe baye bakanguti.
oyo tobenga yango majeur, oyo tobenga yango nini, oyo tobenga yango annulaire. Or musapi oyo yango bakotisaka nini, yango bakotisaka alliance. Tozali na nini, tozali na ba élément oyo esengeli na expliquer ezalaka 5. Toza na mai, toza na moto, toza na mabele, toza na mupepe, et puis toza na résistance. 5 éléments. Sikoyo musapi oyo, ndeti musapi oyo, élément ya musapi oyo, l'annulaire oyo, l'annulaire ezali moto, oyo ezali moto, oyo ezali mai, l'index ezalaka mai, le majeur ezalaka mupepe, le majeur eza mupepe, oyo ezali résistant, oyo eza pouvoir, oyo eza pouvoir. Donc oyo ezala mabele 5 misapi. Siko tangu mutu azui alliance alatisi yo awa nabite soki alliance moko ozala. Ok, nako longola. Voilà. Omona alliance yango. Tangu yo zui alliance, bato sengeli ba yebelo komoko. Dans les mariages, il y a 3 alliances où ça la mariage. La première alliance est la alliance coutumier. Deuxième alliance est la alliance civile. Troisième alliance est la alliance du sexe. 3 alliances. Le sexe, c'est religieux. Sexe, pinza. Il y a 3 alliances. Pour moi, si à ça l'alliance n'a pas la partie à sexe. Tant que ça l'alliance n'a pas la partie à sexe, ba ennemi o ya mwasi ba komi ya mobali ba komi ya mwasi. Tant to balaka mwasi to balaka na ba esprit ya famille na ye. Tant yo bali mwasi obali na ba démon sur famille, obali na ba kibisimbi nyo sur famille. Et puis mwasi pe tant abali mobali abalaka pe na bisimbi nyo sur mobali. Vice versa. Yango mona mibali misusu moni abali mwasi abali bisimbi nyo sa famille mwasi abano simba mbongo so bisimbi wana eza bisimbi wa pauvreté mobali pa comme na pauvreté o banana bala mwasi na makambe simba kate oui parce que obali bespinyo ça na kata mwasi alliance on est salami comment et salami à partir à sexe yana bi na mariage 3 alliances avant obala il faut koyeba mutu nini obala siko alliance oyo eza na esprit moko yena créer ka ba divorce esprit wana na otanga kombo na awate aza très violent, très dangereux. Mais non, c'est pas la prochaine émission to bimisa esprit wana na parce que to na spiritualité to bimisa esprit wana to lobelango et soit na kanale tango yo zui alliance au côté ici aw na musapi oyo ezali otobengaka l'annulaire. L'annulaire est influencé par l'élément du fait. Et puis, alliance, otola takaoyo, ezali or. Or, ezali élément, oyo ba ko joindre par les faits. Dès que yo zui eloko eza moto, plus moto, et peut ça nini. Moto plus moto, et peut ça nini. Moto. Yango monaka mobali kaka une fois bali mwasi na ye. Balati sibino ba alliance on a ça ba pasteur ndeko to sambelaka tangu bien sûr ça iloko ba instaurer la biso ba tela biso na vie tangu yo latisi ozui ba baki wana prier d'abord pour na ba baki bengana esprit na kata ba baki avola ita ba marié ba pasteur bango lokwa ba na posa mbongo ndenga opambola mutu azwa mwa kanyaka na lesa bana madesu mbala moko azuka ba baki alatisi bino sans cas de tout esprit wana dès que yo lati boy esprit oya gérana or parce que chaque matière première est représentée par des esprits. Or est représenté par un esprit. On a autant à composer la prochaine émission. Dès que olati yango na musapi o estipifiaka moto parce que les moto ça veut dire chaud moto annulaire o ezala moto. Dès que yo lati yango automatiquement moto na moto moto plus moto pesi moto. Dès que olati yango mobali na ndaku ya libala ka premier jour ba laiti bo vandi na mobile nuit de noces sili obaye mwasi mais soki ba sambeleli yango avant ba laiti mwasi c'est possible les along malamu ils ont ma belle soki ba sambeleli te
ezali mabe loko de loko ba instaurer la biso. On n'a pas le choix. Photo la tarango kaka. Mais nga prophète Ézéchiel na océan na batine so bana ba alliance. Bobenga numéro nanga. Eza na prière nzamba pesa na to sala na bino. Sinon okozalaka kimete na ndako libala. Mobile no bandaka ko kata ba ujana okolemba yo mwasi. Okobaye. Vous comprenez? Na sisi na nte nazo expliquer. Na Israël bandeko ba futa avion ba ke na Israël. Mwasi na Israël soka bali ba laitaka ya alliance ya wate. Obi ko to ba laitaka ye. L'index na musapio. Pourquoi l'index? Parce que l'index est géré par l'eau. Oh, l'eau c'est la paix. So balati si mwasi alliance o awana musapio. Kimia. Bozala ne bien ata mobile so lati bozala bien. Mais soki kaka balati mobile awo moi ça lati awo ngazaka mwasi o banda na bala ye. Mwasi na fiançailles azaka boyote. Tout ça là to beti 3 ans na fiançailles. Banda kaka na bala na tchena ndaku na ngai. Marie-Jeanne a changé. Marie-Jeanne lelo abwaki nga biloko libanda. Abengani nga pesi nga 100 mètres. Moi si on a moneli pasi na bengisi depuis Afrika ye awa. Bandaka na laiche lo pété. Pourquoi? Parce que o sangisi moto plus moto et pesi moto. Yango monaka mobali ka mokolo kaka ba laiche alliance akomi mobulu. Pourquoi? Parce que boye baka signification OT. Parce que bato ba instaurer lokoyo, basa bato a loge. Ba grand occultiste oyo ba bundisa ka libala parce que eza ne loko moto satana bundisa la mokilo ko la libala ezate. Bango ba yeba ke lokoyo eza veglema ba tchana kata biso bato. Yango monaka ba o ba marié légalement. So tali mabala na bango kimia za la raté. Ba ça la 2 semaines ya kimia. Semaine zoleka makofi tamboli. Mais on a raison, batata na biso akala mingi basala ba religieux te mais ba umela na mabala kimia ba mama na ba Soit na 1900 ans, 1800 ans, 2000 ans, 2000 ans, tu ba 1900 wana, ba 100 ans wana, ba ne wana. Alliance ezalakati. Batu ba wana ko lata ba alliance te. Mais tala ba mabala na bango, divorce ezalakati loko les alelo. Au moins à l'époque, bah koko na biso ancêtre mabala et bandos na ba alliance divorce ezate. Mais mukoloka ba instaura makamba ba alliance divorce koma. Yango moni lelo osomona mobali oyaza marié surtout à la alliance ndeko asala kindumba koleka mobali wa balate. Na kata ndako bo eskizenga. Na kata ndako mwasi na yo aka na posa kumoko. Mais soka zuba ujana libanda 5 6 mais soki mama timbiebwe je suis fatigué lobi kayou. Pourquoi lobi je suis fatigué lobi kayou? Parce que ekosimba te il était dégoûté à cause de ça. Yango nazo bisa bandeko soki yo ozana na pekisi yo te lata na yo. Mais benga to sambela pona yo. Mais bandeko ba yebi révélation ba tchaka alliance na bango awa. Soko che awa bokozala bien na mama. Siko toye na musapi oyo. Oto bengi majeur. Musapi o ezaka mingi pona ba fiancé. Oh musapi o ezaka gérer na mupepe. Mupepe ezalaka sayela. Ozomona mupepe sayela. Yango mona ka basi soka che musapi alliance awa. Donc à cause atana 40 mibali. Azo tenter bisika nini? Akobala yi aza na instabilité. Yango mona muna na fiançailles, même oza na fiancé na o chele mutema 100% te po ebike akovandi so 4 à 5 aboyo. Alingine mwasi mususu yo telengani. Ya monaka mibali même basi bazalaka boy ça est là. Pourquoi? Parce que ezali musapi o eza influencé par mupepe vanda isika motebi na kabinaka. Mais oyo kaka musapi ya bien de yango. Yango moni ba scientiste ba boyaka ba alliance kotaka awa. So kaka alliance kotaka awa biso ngo zala bien. Wana ezali les signes ba signification ya maboko pe ya alliance. Na ebite so question monsieur ezali. Na bandi toko kende moi lombango parce que tozala moi ba témoin mingi tous les qui sont na étape ya ndeko na biso tellement on parle de misapi to moni mariage et tout consort to moni lelo yo ndeko pasteur Moïse Mbiye dossier na ye à l'époque ezaki mbutu mutuna Ilan Bafeno Matakita jusqu'à présent pasteur Moïse Mbiye a tiré ko répondre et là on a c'est pas les panaye
Les lois européennes, besoin de dossier, on a comment non classé à niveau de la justice. Pourquoi? Faute de preuves. To Vanaki, parce que Eliane m'a fait notre fiancé parmi Oyo, Moïse Mbiye, qui a bala, mais Simba quitté. Alors, tu y aurais un dossier, à Golongo la Zemi, et tout, tu vois qu'il est belé. Mon pépé est l'équipe, mais les lois subitement, kaka pasteur Moïse Mbiye. Tout le monde dossier ex-femme, je ne sais pas, à quelque chose dans les médias pour dire que Moïse Mbiye a jalousie et tout. En tant que prophète, en tant qu'un homme de Dieu, conseil au pasteur Moïse Mbiye, abala kaka pot azwa kimia, tope aluka moto ou lingi na bolingo solo. D'abord, ngai na lingi d'abord na pesina ndeko wana mbote, c'est un bien-aimé que j'aime aussi. Toyo Karapé Banzem n'est par-ci par-là, c'est un bien-aimé. Mais na pesi conseil moko na basala nzambe bebele ka yete. Basala nzambe bebele o babalite. Oza na mbongo, oza na mutuka, oza pe oyebani pe. Na tunaka esalaka nini o esalaka bobala te. Yango likambo ngo esalaka nini? Nyongwango oyo bino bokoka kofuta te. Boya ta na Shebiso TV awa to benga ba mère na biso balandaka biso awa basunga bino to futa ta nyongo. Yango ezalaka nini papa? Mais to tunaka pourquoi babalaka te? Bana mbongo bana nini? Papa, ngana koye biso midi à 14h te. Ce sont des Doberman. Nzambe, pardon. Luka terme s'il vous plaît. Torobomba makambu pona nini? Ce sont des Doberman. Torobomba pona nini papa? Alors par rapport à Libala, est-ce que Yende Moïse Mbiye Balaka, hein? Donc vous allez juste photo à Moïse Mbiye et Natacha, vous avez photo à Libala te. Alors vous allez photo à Natacha, nakati ya voiture, est-ce que vous allez tango Moïse Mbiye Balaka, Moïse Mbiye alobi Balaka civil, Balaka coutumier, et tikalaki kaka religieux. Alors, est-ce que photo oyo boza komona wana parce que ezali photo oyo Esther Natacha po bokama ndenge nini nga naza kobenga ye Natacha. Donc Esther Natacha apostaki. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as enlevé ma honte, essuyé mes larmes, désormais je suis devenue femme mariée engagée. Alors, na audio na bo comprendre que autiko bala coutumier. Alors, ezali apparemment photo ya mutu oyo abali religieux ou bien civil, je ne sais pas. Parce que la vidéo ya Moïse Mbiye alobeli civil, alobeli coutumier, alobi etikalaki kaka religieux. C'est-à-dire abalaka. Alors moi c'est est-ce que yeoyo alors Esther ango abombi elongi ezako amruye mena audio alobi abalaki coutumier waneza makamba mikolo makamba kala. Alors donc batu baza ko sala allusion batu bazali kolobake yende Moïse Mbiye abalaka. Moïse Mbiye atika biso na suspense atangaka kuma mwasi oyo abalaka te. On sait que maman ya mwana na été peut-être qu'il allait préciser maman ya mwana na na audio wana boyoki ke abala ba question za ebele ou allez juste analyse préliminaire mais sinon te dossier oyo ça va prendre du temps. Alors je suis là pour couvrir ndenge na couvraka ba dossier comme d'habitude. Alors photo oyo alibala euti wapi euti na page ya Natacha comme ya page azana ba page belé comme la page na emoko yango wana Esther donc ministère hein quelque chose comme ça. Voilà, alors vidéo nde bolingaka tous les gars na étape ya kotala vidéo ya Moïse Mbiye aza kolobela libala. Est-ce que elle parle de Natacha, elle parle de basi oyo babandaki koluka babenda mbongo basi oyo balukaka visibilité na komona à travers koleka na ba médias des histoires comme ça, mais il parle aussi de mwasi moko boye abalaka. Alors est-ce que mwasi oza Esther? Ben toyoka pasteur Moïse Mbiye.
On paierait des femmes, des hommes pour passer à la télé dire n'importe quoi. C'est incroyable. Lorsque j'entends les gens dire il ne se marie pas parce qu'il est quoi, magicien. Je vais vous dire une vérité. Quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. J'ai été président des jeunes, dirigeant des chorales, prédicateur missionnaire, prédicateur en formation, assistant des pasteurs. J'ai fait ce travail-là pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2011, au mois de juillet, on a décidé l'apôtre Mbi a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. La première chose qui est passée dans ma tête, je pensais à rien d'autre que les mariages. Une année après, le 14 juillet 2012. Le 14 juillet 2012. Notez bien ça. Le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé, moi j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine, je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi. Moi, il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Il y a même des photos. Il y a même des photos. Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Et Dieu m'a dit. Vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur Internet, l'église Bethel a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors, écoutez-moi. Jusqu'à ce que, au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas si moi je t'autorise. Écoutez, vous acclamez, mais je souffre. Je souffre. Tous les jours de ma vie, lorsque je vois les gens faire de mon célibat leur sujet principal de leur ministère. Mais moi j'avais pensé au mariage avant, plusieurs là qui sont en train de faire du bruit. Vous voyez ça? J'étais jeune. J'avais pas la barbe aujourd'hui comme Mouyombe gauche, non? Vous voyez ça? Parce que je voulais tellement, je disais à Dieu, Seigneur, que je finisse avec toutes ces choses. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a arrêté, il m'a dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu m'a dit, cette personne n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est juste que toi, tu dois faire les choses dans ma volonté à temps, mon temps. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. 12 pour moi, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Bazotala ba pono na internet te balimbisanga te Doberman.
bimisa mwasi na yo toyeba keno oza na kata classe ba Doberman te. Papa, mutu aza na mituka, azobala te pona nini. Yo bayembela ko kaka nzembo ya ba fille. Et puis soki mutu moko abimi, te ya bimaka na kingane, ya salaka na kingane, ya zalaka na kingane, boye boye. Et puis bato ango aleka azo se justifier. Ozo se justifier pona nini ozo impudique. Apporte pas la lobby nini. Alobi soki ozo koka ko résister devant moi cité bala. Et apporte pas la zoloba, il est mieux que na pasteur abala pour akoya na kindumba te. Mutu aza un pasteur responsable. Jamais okoki ko bala te. Comment okokamba ba couple o baza marié? Bato baza marié, comment okokamba bango parce que yo na no balité. O telemi liboso abatu, ozolo babiloba no balité. Faut bala. Pour ote ba marié ndengeni. Ndeko wana likambo ba sere bimaka o moi si sur Liliane sur nani. Abima loba dénoncer. Bat monaka fi wana osala base boy lelo dossier misusu yango ebimi. Ndeko po akata kaka débat abimisa mwasi abala pona seri wana l'église ne wana ba fi baza trop abala. Mais kaka bino pe bolobi ki sumwa mobala lingi mwasi sengela zo likolo ça va te kokina likolo na ye. Eh obala mwasi mo bo sima koma sima mutu pona ina bali azuluka sa shama la mutu na Nzambe. Nazo ebisoke ba type wana baba Doberman papa. Ngana manyaka liloba maboko ya kufongwama. Ngana sala black tepo na yebike na okufa nanga. Naza mowei. So lelo na kufi Nzamba oyebisa nga obombe aki vérité pona nini. Mwinda bacha ona sa message chango likola ngomba éclairé. Bisika bato bakoyeba vérité eza pa basali ya Nzambe. To masque pona nini Google yango wana beta mo wana soko ebimate obimate. Zonga pani papa. Yango na zoloba ke batu wana papa Bible zoloba après les salis et les mariages. Total na kata Bible. Batu nyonso Nzamba sauva. Soki Nzambe lelo abimi a sauver au papa chic et loko malama o personne vie eza mwasi. Et ça mwasi ya bien. Basi ya bien ba ebele. Sota ke na mbujima ikuna mbujima ba fi wana kutu ba yebi ata bankamba ba fi ya kini ate ba ebele. O fojo ke na mbujima ozui moko. Oye ne koto lambi o sokoli bien. O vana mwasi ba edikaka la femme on doit éduquer une femme. Mwasi faut ko éduquer. Mwasi aza lokola eloko mo ozo conduire. So conduire na ndenga lo yenge ye pa kolanda lo yenge. So konne na ndenge moko ya kimia ye pa kolanda kimia. Mwasi faut ko éduquer ye. Ngana kama lelo mona ba couple ba divorcer. Bo divorcer pour nani? Il faut ko éduquer mwasi. So moni ke mwasi azo yoka te mema na mabondeli eza esprit. Problème bango eza ke papa baza ba star. Baza na ba ujane belé. Siko bazo mona ke non so lelo to bito bala déjà do ba copine so ba mère o ba kenda ko kata na kuku e ko bima. Yango mona ka ba boya ka makamba libala wana ba. Na iso ke bata ba ko bala lelo te. Ti yeso ko yo mona bango wana. Ba lokwa ba sangut. Ba do lia ba maser, mais moya ba bisabino. Papa tika loko wana mutu na Nzambe. Ba sango ba prêtre. Ngana za prophète na yambaka ba banani ba confession ebele. Moi to bimisa na nini zate. Nazo ebisoke papa mokileza okufa. Mongomsu olamra bweka mokile dindi na mai. Ba to nazo mona, moi ni meteni oswana. Ko banda na première tina suka, eloko bien za lisute. Bango nyonso na o bakimela wapi kasi siku ya bien za susute. Batu nyonso bomika ya mabe bakimela wapi Nzambe na ngai. Tokimela wapi. Problème na bango eza ke faut resembler. Un pasteur aza lokola mwasi o mobali, oza ko mobali alinga bala mwasi. Il faut prier. Nzamba talisio aza kote na yo. Cela veut dire si tu veux choisir un pasteur, prier. Dieu va te révéler. Il faut muta sambela. Papa, nazo biso ke bato wana ba na tina mabala te. Nzambe na lola atika yo koma na ba âge ba 47 ans. Banda soki âge à puberté, au comité na 47 ans, au tira ko mona moi sa vie na yo te. Luvunu ezaki ndumba. Nazo biso ke moko auti ko divorcer a musicien. Abali mwasi bu a divorcer na moni a komi jeune garçon. Ils ont simara to ya dia mukolo. Ezo simba te. Wala nani wana? O auto dizo boye mabanze muna eti. Nganga na Nzambe bonga. Lukuta Gado Berman papa na ngai atana ku. Oto la Nzambe. Ngana prophète. Ngai nazo beta na beti. Ngana beta bisike c'est ça la passe. Na beti na ke. Kane na lobata libosa chena loba bongo na yo kasonte. Parce que sona bombeli o vérité. Nzamba okondane nga. Nazo ke baza bandumbiste. Bato wana zo mona bandumbiste. Tikele mwana mwaso lapa.
Merci, on est arrivé à la fin. Sujet où il y a pomme de main, on va en parler prochainement. On a mis des signes et pas Ndeko Enoch Mata, on va réaliser l'émission. Moutoulan Nzambe, Pesa, Pasteur Moïse Mbié conseil. Et puis numéro de téléphone parce que tu as commis la émission. Conseil na pesa bango babala kaka esili. Bala po débat na ceci-là. Bala ko mukolo. So bali na ajoza nango zo kolisa mwana sala moi sentiment oza jeune o kolisa mwana keba so komi kaka 50 esili. Yeba ko komi déjà papa. Esili tangu mwana akosa 10 ans wana kufito lembit. Bala aja bien. Bandeko bo bala ba pasteur baninga na ba pasteur. Botika ba vantika pa mpamba wana. Bo bala. Botika ba promesse bo prometa bala esili. Un problème idem. O bali a ba ebele. Bo bala ce n'est pas un problème. Numéro nangé zali plus 243 81 61 96 772 plus 243 81 61 96 772. Nazo senga na bande ko nyonso o ba ko soutenir bana nanga ba orphelina ba orphelin plutôt naza dia na orphelina ba bande ko balane ba image na senga na bande ko bo sunga nga te po ngai naza engagé par Jésus ye mo aller sanga mais bo sunga ba orphelin nazo bokola oyo. Je pense que dernièrement bientôt là bo landa ba image to zana mama chic votre épouse ba oketa la ba orphelin nanga yo tozo bokola ma bo sunga bango vraiment bo sunga bango po balonga na difficulté parce que pour le moment baza penda libanda to laisser ba image pasteur wana ba pasteur ngo to lobela bengani o ba orphelin libanda baza libanda mais ndako moko ba ovanda momentalement na senga na bino bo sunga bango numéro eza wana bo benga. Voilà, merci Moutoulan Nzambe na temps ou accordé biso bane walandi on est arrivé à la fin de cette émission. Bato bazali kolanda biso. Merci mingi na confiance. Merci na Enoch Mata. Beaucoup tout na kan o ezali nzeto yo nzamba pesa ki Moïse. Na yango nzambe pa pesi ngai pona ko kamba tope ko lakisa ba bana Israël nzelat. Ah merci. Merci mingi na Jonathan Mokadi pour na assistance. Merci na prise de vue de Modi Bongo donc Mustafa na pêche beauté ce que vous allez. Merci à Lydie Moukadi, ma femme. Merci à mes enfants. Merci à nos sponsors. On va défiler à sponsor. On a besoin. Sony peu comme le roi on a un sport nayo. On a besoin d'activité nayo. On a besoin de découvrir mayo Rosala. Contactez Bisso na numéro 097 666 66 04. Bon on en contact. Nangai et puis to bengi bon mukolo chaîne oyo. To soloiste ndenge zalaka bana ngala ni tokuta imongo mbala sima pour na émission asika. Merci na Brad pour l'assistance. Merci na batutu o boko benga biso soki to lui mai o il s'appelle ici yote limbi sa ibo monoko to beti le baku. Merci. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.